Yo pe lisusu kotia mosaka na motu Jael. Ozoyeba te ke bazolobela mosaka yo ke kotia su mosaka na motu Jael. Makambo nini oyo? Olingo tiango na épisode nini so na 5e épisode bazolobela mosaka Pamela alobeli mosaka abosani ye moko alataka mosaka nde alinga kosela Olga Kabelo. Sikoyo yo okelata zo mosaka d'après yo kanisa kolati nini Roger Ngando atoka ngai bino vraiment bolukaka makambo ifali ozela na obombanga ata na mwa ekoya yo mbala moko obimi na mosaka yoka mpe fiera Jael yoka na ata mawa makambo mosusu olobaki obanda bemission chaque fois so nakoti na site no ezaka ya kolala ndenge ezalaki me oyoki lisolo ya mosaka oyembango kiti oye yo ozokanisa mosaka ni balobelaki bazolobela suki oyo tie na motu ya mwana mosaka mosaka oyo bato bazobeta masolo yango wana eza na motu na yo mosaka yango wana eza na motu ya Pamela Shekola bino mibale nde bolataka mosaka bo yo oza kolata na mosaka te nayebi eloko oza kolata te me sika okelata mosaka en plus ya couleur ya mosaka te nayebi te soki na obenga yango ya violet obie peliroja obie eloko nini ngai histoire ya mosaka eza vraiment likambo Jael show petit yo oza nani yo apetia nani Jael show petia po cousine na yo oyo nani oyo par Grumeti Gloria aza peti ya Grace Mbisi yo oza petia nani namoni fo bozalaka petia moto moko oyo manika atiaka 38 atiaka nani na bosani bon namoni kaka natia bino na nzembo Jael show peti nanga manike peti nanga botika kobamba bato ba ajaki mokolo tala sikoyo bokomi bapeti cousine oyo ya lolendo bongo akomi peti ya Grace Mbisi yo kovanda no te okokoma na mosaka okanisi bakoloba yo tie Roger Ngando non otie kaka ndenge moko otie mosaka oyo Pamela Shekola tie mosaka yo tie mosaka to sikoyo mpe boza bapeti peti ya nani bon nazoyeba te so boza peti ya nani eboki kaka nayemba na nzembo Jael show peti nanga Pamela Shekola peti nanga Miriam Mokonzi peti nanga laila bakosuka boni kipeti na bana oyeba te na bana banza kipeti esuki na miziki ya bana mibali ti mpo nayebi ke maestro aza peti ya Fali alobaka yango tout le temps peti nanga peti nanga Fabrigas nayokaka yango ya tro me mbala liboso nayoka Glory Olangi peti nanga mama na ngai yo sikoyo cousine par Grumeti yo lobi kotikala nsima te ata ozokoka te na site na yo ata premier épisode ya filme nono na ebimi te tavance olobi okobimisa 3 mpo nani obimisa ata moko te mbala moko nsima tozozela 2e nsima tokoti na 3e meme bato basalaka théâtre basalaka bongo ozomona meme pa leketwa ko mosika na filme osomona leketwa abimisi 5 mbala moko abwaki non atiaka premier épisode 2e même na Hollywood tokomona Rambo 1 nsima eleki Rambo 2 me yo komi na 3 ena na ebimi te kaka na théorie bafoto ya ndenge na ndenge okende bete koti ya bazulu ya bazulete sikoyo ekobima na mosaka Jael nanga Jael lukoki bon olobaki naza na yo te naza ndeko no te olobaki nanga te ngai te olobaki na moto wana na site ngai na ya ndeko no Jael show atie Roger Ngando bon oyo tokobenga ngo mosaka te oyo tokobenga ngo Roger Ngando otie Roger Ngando na motu Pamela nde mutu atie mosaka me peti ndo aza peti Maniki aza peti Miriam Mokonzi aza peti Janvier aza peti yango toyebi na nzembo Janvier Mokonzi peti nanga Kenny Piana
peti nanga Manike peti nanga Miriam Mokonzi peti nanga Laila bakosuka boni bokosuka boni ngai nzoka kozala grande sœur pesa kaboy grand frère ndi mto na oreni grand frère même na poto ba bengaka bato banlieue o ba dirigeaka ba petit ba zulu na ba zulette ba grand frère na ebeka ba grand frère ezaki na cité na Paris eko koma na musique côté bana mibali mais siko ekomi côté bana basi ba grande sœur bon oyo ngana zemba na nzembu bino mombo cha grande sœur ya bengi bino rien ya lobi rien yekutu makamba petite sœur so ndenge yekuta bien otazo benga ne bato petite ya vane calme ya zo love ye kaka love ya zo benga chérie doudou mon amour mon cœur ba kombo tu aza kolinga ga mobali ne ya zate na bakotoyo ngande munazo kochae pourquoi nazo kochae parce que bino so benga e grande sœur mani ka benga e grande sœur cha 38 ans janvier atiena 38 asikwa komi na 42 ans Miriam Mokonzi alobi yo nzoka twaka age moko alekinga kutu Pamela Shekola oyo aza mpaka bon bino mobotia e grande sœur bolobo nga nazofundele bino makambo na donke Grace Mbisi ndenga bengi Glorolangi petite sœur yango ngai mutu wana oyo lobaka obengaka mutu na bino wana bozosalela sikoyo nayebi ndenge olobaka jerisho bon sikoyo nga na kolakisa oke bino bopesa ye nkombo ya grande sœur bino bokomisa ye grande sœur yango ata ye azokipa yango te nga na kipa yango Jael Show peti nanga Miriam Mokonzi peti nanga Manike peti nanga Kenny Piana peti nanga Tania Mabedi peti nanga Laila bakosuka boni Pamela Shekola peti nanga Josepha Shako peti nanga Magali Kongolo peti nanga Laila bakosuka boni Hérité Watanabe non yete yazwa petite yazwa master attaché de presse babilo rebele wata côté ne respect ne bino nde penza bozwa petit boto zonga na biso na mosaka yaka mwa parti wana po yebake banda lelo za petit o comprendre soko moni grande sœur yaya makamtolo baka o ya nani non o chepenza yaya ba ya mibale okangisi ezate vocha yaka non ya moko te ya mibale yaya grande sœur donc dengi Glorolangi soko kuta na Grace Mbisi awoloba jamais ya Grace non wana baleka Grace mbawoloba ye penza woloba yaya Grace Mbisi awotala bi petit ndengi moko bino bondo benge siko yaya ai ba mosaka bon en tout cas nakina na minga koloba te na eka kolobela mosaka na yo ya makama mosaka ai bon na tiki nanga na kenanga ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.